Voilà. Yanzela ya papa Simon Kimbangu. Lolenge oyo ya talisaki na bokoko na biso, lolenge photo salela. Maman qui panvita. Mais kotala bango ndenge bazana yo ndenge peto kocho na résidence na yo bloka ba chef coutumier. Coutume ezaki ndoki même na ba musique to yoka ngoti. Penza na batu oyo balukaka oyo bazana bilembo. Bango ndi bazaka na force ya kosimba biloko. Biloko ozo mona oyo nkodia oyo ezali bon oyo atana expliquer o comprendre te ezali mokila ya ngombe mais explication nango o comprendre te et pe oyo eza pembeni kutuazowa oyo batu baloba soki magie soki ba porte monnaie magique wana na yebi yango te oyo komona ngo wapi wana eza biloko esprit wana mona na kate wana bona fongolo misupo mona te kobanga te papa journaliste comme ça ngala fongolo misupo o mona ngo biloko eloko ezala ngai ay ma mebino pofo neto lobaka boza ba mpofo loko okodia o epe bomaka bato kodia o simbio e bomaka bato makide tanga nza okokoki ko comparer ngai na bango te bango baza banganga bango basala ila kinganga na bango basala ka wana menga za nganga te baza ba marabu mengai nazali embongunza ngunza o babengi ngunza ndenge na lobi na yoke ngunza ye makabu na ezaka esprit eloko te eloko za kuna te wala bazo saela magie ekota na kati ya kamba ti ba edingo bakenda kuna kotika badakisi ba kofi vision te kasi nazo taliso bakenda ndo ba biloko tozonga na coutume to respecter ba norme ya coutume na biso ba ancêtre na biso soki to koyeba papa Simon Kimbangu te to ko reconnaître yete papa Simon Kimbangu soki to ko reconnaître yete ba kulu na biso nyonso to ba maman qui pa vita ba maman dona Béatrice oyo ba pesa ba tika ba bilembo na bango oyo eza na biso to ju pouvoir ya kozwa yango boyi ngai ngunza papi oya yebi ngai musala onga na sala ayebi mais lelo yo ti bazo mona ngai nazo leka na media ke ngana koma ngunza fo bakamwa c'est pour cela que yango nazo talisa yo ko talisa ngai makambo ya bato bazo loba na kati ya media te oyo babengi nganga ye na mona azanganga baza lokola kama ndinga na otanga bankamba wana baza bato arrive moko na bango nyonso tuna ba edingo baza arrive moko mais bazo ko sala semblant na biso bangunza to ye ko teya sango malamu to ko fongola nzela bango bazo mona ngo mabe papa Simon Kimbangu alobi boye message apesi ngai eloko ezoko monisa biso pasi mingi na kati ya mboka na biso awa ezali nini mboka na biso eloko ezo sala pasi po biso tozo zonga te tozo zonga na culture te soki tozongi na culture te tozwa solution te na kati ya mboka na biso et surtout yango nazoloba na bakonzi ya mboka oyo eteni bakonzi ya mboka oyo babengi papa responsable oyo azokamba mboka naba lolenge bazalaka ete na ceinture na gouvernement basala tout bazonga na culture tozonga na culture ya papa Simon Kimbangu soki tozongi na culture te solution ekozala na kati ya mboka oyo te mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangata nzambe ya le nazarien le nazarien le nazarien le nazarien bana kitoko koma mokondima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo ya yobolingo bateli le nazarien lipamboli oyo mona na katembeni mama kandelobi koleke mapapu masope mafuta tokokesitana longo na nzambe oyo babenga na makomi Fada, thank you Fada.
balandi nyonso toujours bozora libaku ya kwanda biso na kata chaîne na bino ya Nazarien TV na cadre émission na bino Table Sainte est présenté par votre humble serviteur Dadi Mukwaya. Je tiens toujours à vous remercier d'être branché sur votre chaîne les Nazarien TV. Je dis un grand merci à l'équipe Mobimba et les Nazarien TV. Je dis un grand merci à la servante de Dieu Mama Tiffany Mokwa pour la confiance au Pessinga. Je dis un grand merci à Jira Wazan ma caméra, pourquoi pas Alain Kakala le beau kanzame Wazan régie. Lelo Table Sainte naza toujours na maître papi. Tous années na kata place au maître papi. Oh vraiment tous années autres yambaki mona qui mettre papi ko ba sa foi faire mettre papi le sous micro ya les Nazarien to zongeli na résidence nae et si kazo fanda a ozanda ko ya mettre papi abinga ebiso nous en quatre résidence ya mettre papi avant d'abord on a présenté bino le maître papi dans singa na régia cha biso vraiment cha aux diffier ba nzam o sa ba nzam le sako mokonzi et la servante de Mama Tiffany Mokwa et puis on se retrouve après cette chanson. Alléluia. Merci le roi de rois. Alléluia. Tombola maboko na yo likolo. Lakisa maboko na yo. Sakat. Sakat. On y va. Ah. Salaboye, Salaboye. Assis sur son trône. Salaboye. On y va. Assis sur son trône. Encore. 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 Ah, ah, ah. Afandi na ngwende na ye. Yesu azaya kofanda. On y va. Assis sur son trône. Afandi, 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 Afandi. Assis sur son trône. Fandi saye, Fandi saye, Fandi saye. Nazo mono de tika Yesu afandi. Afandi, 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 Afandi. Merci Jésus. Merci Jésus. Afandi, Afandi. Salaboye. 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 Gatela Yesu le sako. On y va. Gatela. 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 Kaka. Kaka. Yambalo ya taba ministre bakokata. Nazolo bakatela yelo sako. Katela yelo sako. Katela. 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 Nazo monote. Nazo monote. Nazo monote. Nazo monote. Salango boye. Dosé. Tolobi à tout. Yoka. Merci. Tolobi boye. Yambaloyo. Adaba ministre bakokata. Adaba généraux bakosala nini? Adaba ministre bakosala nini? Adaba président. On y va. On y va. Voilà, na émission et c'est le plaisir na Philomène Moko monter ma bivas de mot pourquoi pas 3 fois boss. Jack Pro depuis France na ébinité oh le sang comme on dit et ça lui vraiment plaisir. On sait la joie sur si ma caméra font caméra présenter bino les maîtres papi. Bonjour maître. Bonjour papa journaliste. Maître papi excusez yo ko to boya ko za la maître té na message trop ko ya ma maître excusez nga yo za ngunza nazo zela aussi ça koloba pona loba na yo ke pourquoi ozuko benga ngai maître ponga na za maître te menga na za ngunza papi maître nzambe limisara ngunza papi le leçon zoni na micro ya les Nazariens TV mo gentil rozani papa ba tunyo so bazui libako ya kolanda ngunza papi na mo gentil ekoki kozala ka papa journaliste na sepe lisusu ndenge lisusu na kutani lisusu na bandeko nyonso
ba oyo bazali ete na kombo ya kolanda ya papa Simon Kimbangu ngai Ngunza Papi na pesi bino mbote koleka mingi makasi koleka papa journaliste. Ok, merci vraiment Ngunza Papi. Ngunza Papi, tu as marqué une émission, le belaki marambuya, etali bokoko, bakodia, mais tellement le belaki en likolo, le lot zongi, to benga kiyo nanu, et ça qui biso zaki na ozaki na ba service au falo sala, mais na chaîne pe ba bengi, ba lobi que non, to zongi sa maître, to mona pe ba Simon Kimbangu ba bengi, ba bito zongi sa maître, awiya sous côté sous na profondeur. Au bengi biso na résidence na yo mais yo fana na mboka mais ato na résidence no c'est ko zali to mona différence ezali et là ni maintenant Ngunza Papi hein. Merci beaucoup papa journaliste balobi soki musala ya malamu ezo salama c'est que batu oyo bazui bayambi yo osalisi bango bakozwa solution pona yo ngana lobi boyi papa journaliste ngonga na ngai ekokaki ya kozwa ya kozonga na kati ya mboka ya Kimpese na Congo Central na village na ngai mais bango nde batu na salisi awa balobi na ngai boye te nakoki kozonga te ba oyo bamoni bazwi lobiko ya makambo nyonso to ngai Ngunza Papi na sali yango nde bazwi balobi te il fallait que au vanda na biso na kati ya mboka Kinshasa po to moni oyo sali to moni ba témoignage na yo batu babengi to pesi to sui ba numéro oyo pesaki osungi pe batu mwa mingi po yo ozonga na kati ya Congo centralité kuna pe batu bazali marqué batu bazali mais awa tozala nanu awa yango bazui baluele ngai appartement oyo na musala onga nazo sala ya nzela ya papa Simon Kimbangu lolenge oyo ya talisaki na bokoko na biso lolenge photo salela c'est pour cela que nga nazo kokoba pona ngai nalingaki na ngai ko fanda na Kinshasa te po biso bato bamboka tolinga ko fanda mingi na Kinshasa te biso bato mboka tolingaka mingi esika ezali musala bisika ozuli bilembo ya musala bisika pe osalela musala mais yozolo bakeno ozosalela kondima ya papa Simon Kimbangu mama Kipamvita mais kotala bango ndenge bazali na yo ndenge pe to kocho na résidence na yo biloko ba chef coutumier tout ça moi t'es kindoki chef coutumier t'es à kindoki bon batu balobaka kaka ke coutume ezaki ndoki même na ba musique toyoka ngoti toyoka ke coutume ezaki ndoki mais coutume ezaki ndoki te coutume ezali papa omoni makambo coutume papa journaliste même bino yo ozanango coutume ezaki ndoki te eza biloko ya ancêtre bakoko batikaka soki bapesi yango pa na yo te bakozwa bakopesa yango bakoluka mutu oyo aza kolo na yango oyo aza na bilembo oyo bakopesa pona kozwa charge oyo eza mikumba bazwa ko pampamba te ozwi kaka ozwa kaka mikumba ya batu kaka bongo bapesi yo pour kene kosalisa batu yo ozwi yango kaka ozwi yango kana na le vide ka bongo non eza nini te eza penza na batu oyo balukaka oyo baza na bilembo bango ndi bazaka na force ya kosimba biloko biloko ozomona oyo nkodia oyo ezali bon oyo ata na expliquer oko comprendre te ezali mokila ya ngombe mais explication nango oko comprendre te et pe oyo eza pembeni kutu azowa oyo bidi batu baloba soki magie soki ba porte monnaie magique wana na yebi yango te oyo komona ngo wapi wana eza biloko esprit wana mona na raté wana bona fongolo misu po mona te kobanga te papa journaliste comme ça ngala fongolo misu po omona ngo po biloko eloko ezala ngai ay ma mebino pofo nde tolobaka boza ba mpofo oyo kutu azowa yango zomona ngo te na fongolo misu na fongolo kaka misu na fongolo misu po yebisa pe baninga po bino boluka yoka boluka ngo mais biso to ça respecte biso eza magie ozoka bien porte monnaie magique
mais yo boya apporter mon magique boya ba mettre pardon nini Kutozoa pardon Kutozoa et mon na raté et mon na raté mais to moni mettre mon ko le kanaba chaîne YouTube ko boya yo alobi ke non ozamuke yo ko tozo ya na ba biloko wana ba code ya oza kisi mettre mon ko le kanaba réseaux sociaux et comme on ya mettre wana nani le nom jiva mettre ozo ya mettre faka adoli kanaba écran ko ba ke non yo zamuke oza landa ki yo alobi ozamuke biloko o code ya o pe bo makabatu code ya o simbio e bo makabatu makide tanga. Papa journaliste, na koyebi selo ko moko mokili oyo balobi keba tambola mai malamu ngai naza ngunza ngai na ye awa pona sala business te na ye te pona yango ngai naza ngunza okokoki ko compare ngai na bango te bango baza banganga bango basala ila kinganga na bango basala kawana menga naza nganga te baza ba marabu mengai nazali embongunza ngunza o babengi ngunza ndenge na lobi na yoke ngunza ye makabu na ezaka esprit biloko na biso eza esprit o ya biso ya bakoko na biso ya ancêtre na biso eza esprit mais bino so bozo lo bake o comparer ngai na nganga ou soit na guérisseur au comparer ngai na banguna na raison ni ponga na zangunza nga zo saila o ya biso biloko na biso babenga ngo ka bango banganga na ba passer balobake biloko oyo ezaka kutime ezaka kindoki bango ba yebike kutime ezaka kindoki ne ba yeto bango bien que titre zo vivre boye mutu na mutu oya yebike azamu na lo poso mwindu oyo lokola ngai ngangunza papi na zoloba ya aye bango azangunza même yenganga wana zokende koloba wana na télévision wana azoganga na media azangunza c'est vrai nazo yebisa yo abi yekuta komo pesa ba mère na o ba fiba ki ba Dubai o tikutu Dubai abi ba niveau na yo te abi ke o ba tomboka abi bino neti bangunza boza ba bino na mbongo te boza ba salité banga mbone zo évoluer alobi yango ke plus loin. Papa journaliste na yebisaki yo mukolo mususu na loba na media omoni magie bango basala ki magie blanc na bango magie ake na Dubai ake na suki na Suisse bi ake wapi ake suki na Egypte ake kozwa biloko wana ake ende ake zwa biloko wana eza ya biso te nga na ko utiliser biloko wana par rapport à quoi oyo biloko oyo nga na za nango oyo batika yango na tika bakoko ba ancêtre o babanda mokili oyo ye oyo azoko niye azoloba ke o bango wana bazana biloko te bateka mabele basala te yaya mabele na biso oyo eza mabele na biso ya bakoko ava biso to ya bango nde bayaki nano bango baye bango batiki bilembo na bango na ba oyo pe ba remplacer bango c'est pour cela que biso to yesiko ko remplacer bango to so tali sabino to moni sa ba centre nini otokola na bangunza ni tokola yo c'est que papa journaliste batikela au pouvoir oyebi pouvoir ya kinkulu na bino te oyokaka papa Simon Kimbangu papa Simon Kimbangu batokolo baboyeke papa Simon Kimbangu bazotanga mingi o azana nkamba na yete wana eza ba blogo wana na kati kuna ba magie c'est kota déjà kuna na kamba kuna eloko ezate vrai papa Simon Kimbangu o alataka balobaka baniaka mingi o alataka ba drawana alati liputa alati mwana boro bobo salité lokola ka ngai na bimi na ngalo lokola ka salité kaka boye sans le savoir que ozoyi bateke lobi ko mutu pe ko bikisa o kaza lokola salité wana ngana sande wana biloko wana yango te bakosa bino ke na kamba kuna soke loko nini eloko te eloko za kuna te wala bazosalela magie ekota na kati ya kamba
ti ba edingo ba kenda kuna ko tika ba dakisi ba kofi vision te kasi nazo tali so ba kenda ndo zo ba biloko tozonga na coutume to respecter ba norme ya coutume na biso ba ancêtre na biso soki to koyeba papa Simon Kimbangu te to ko reconnaître yete papa Simon Kimbangu soki to ko reconnaître yete ba kulu na biso nyonso tu ba maman ki pa vita ba maman ndo na Béatrice oyo ba pesa ba tika ba bilembo na bango oyo eza na biso tozwi pouvoir ya kozwa yango boyi ngai ngunza papi oyo ayebi ngai musala onga na sala ayebi mais lelo yo ti bazomona ngai nazoleka na media ke nga na koma ngunza fo bakamwa c'est pour cela que yango nazotalisa yo kotalisa ngai makambo ya bato bazoloba na kati ya media te oyo babengi nganga ye na omona ye azanganga baza lokola kama ndinga na otanga bankamba wana baza bato arrive moko na bango nyonso tu na baedingo baza arrive moko mais bazo ko sala semblant na biso bangunza to ye ko teya sango malamu to ye ko fongola nzela bango bazo mona ngo mabe mais ngunza papi tozola ndo bien no zolo bakela kambelo zate ozo beta solo ya mama qui panvita ya papa Simon Kimbangu est-ce que déjà ba bimelo bona vision ba lobela déjà do mona bango ta ke ngunza papi mais na ko fongolo miso ngala tunika kama te papa journaliste na ko fongolo miso pour comprendre que oyo ozo mona kaka mutu kaka poto sana musoni na bandi déjà ko mata babani ko ya bantu wana oyo zutuna nga bango na baba bandi oyo olala kisi ona nkutu azowa olobike wapi yango ozo mona ngote ozo ndima pe kaka te nkutu azowa na lakisi yango awa mais ondimi yango kaka te lelo yo nazo talisa yo nyonso mais ozo ko tuna nga kaka ba question ko tuna nga question oyo ke nga tunso ngona déjà mama papa Kimbangu to mama qui panvita nazo zongisa yo po comprendre makambo nyonso tunga nazo loba soki omoni ngai nazo telema boyi na ye awa na fandi liboso media boyi qui fait que bilembo moko boyi na media oyo monde mobimba monde entier bazotala ngai ngangunza papi nazo loba awa qui fait que ezana biloko bilembo moko boyi ezali simbi ngai siku bilembo nini on esimbi ngai bango nati bango nande o ba pesanga pouvoir ba kipa vita ba papa Simon Kimbangu mama mando na bede donc panza na peuple na batu nyonso etake ngunza tene saneti bato ba bungi se clitira bokoko ba bungi na perdu oh mais t'as fait sur les années papa journaliste na yebisaki yo boye omoni ba mituno zo tuna ngai batu wana nga naza pembe na bango nga naza na bilembo na bango yo soko za elembo te mais nga naza na elombo biloko nyonso tuna lati ezali pouvoir na bango bakopesa nga yango na sala mosala o esengeli ponga na sala mais soki ke ozote ya bato bazo comprendre te et ozala pasi mingi yango na koloba na mituna na mituno tuni ngai na loba na bandeko bazolanda biso na media papa Kimbangu papa Simon Kimbangu alobi boye message apesi ngai ngunza papi message nazui na bandeko na ngai nyonso to o baza partout au monde awa na Kinshasa partout na Congo na Brazza na Angola na bisika nyonso tu ngai ngunza papi nazoloba boye tozonga na coutume na biso na culture na biso soki tozongi na culture na biso nyonso tout tozoluka tokomona ngomba neti pays na biso ndezo souffrir parce que to continue en ndele bon pays na biso soko zo souffrir lelo papa journaliste merci eza nini moko ya mutuya o tuningai eloko ezoko monisa biso pasi mingi na kati ya mboka na biso awa ezali nini mboka na biso eloko ezo sala pasi po biso tozo zonga te tozo zonga na culture te soki tozongi na culture te tozwa solution te na kati ya mboka na biso et surtout yango nazoloba na bakonzi ya mboka
oyo etani bakonzi ya mboka oyo babengi papa responsable oyo azokamba mboka naba lolenge bazalaka ete na ceinture na gouvernement basala tout bazonga na culture tozonga na culture ya papa Simon Kimbangu soki tozongi na culture te solution ekozala na kati ya mboka oyo te kisi libanda babiloko oyo bozokende koluka libanda eza ya biso te de ce boke koluka yango ekobana kobebisaka makambo na biso ya culture ya coutume na biso poto protéger yango il fallait d'abord binonde boza bakambi ya mboka binonde papa ya liboso yende mutu akambaka libota nyonso na kati ya ndako yo fo yebake bana na ngai na kati ya ndako baso koteya balobi boyeke peut-être nga na za kobunga yo papa mwana pe azoko ya kolakisa onzela c'est pour cela que place so to kota to toucher mingi bakonzi ya mboka po passe leki mingi batu bazo déclarer to kotala boy ko sambela eza ko sambele komi différent oyoka kuna ba musulman oyoka kuna o ba pasteur oyoka kuna soki banani soki badia kristo soki banini mais solution ya ko sambela izo zo ma solution te pona nini oyo tozo sambela wana eza ya biso te eza culture bapaya ya bapaya oui ngunza papi awa yo fandaka tro na mboka ozalaka tro na mboka ofandaka tro na mboka ngunza papi mais tomoni awa oza na kini ofanda na kini ozoboya kokende ça veut dire que yo pokotisi aussi okomi neti bametre babimi ebele okomi neti okomi ofanda mpe na kini oboyi mboka maître papi okomi neti bamagicien papa journaliste okomi kolanda mbongo yo poko molanda mwa mosolo parce que moni ozo na appartement mo ya bien confort obi nazonga na mboka te mbongo eza bien papa journaliste ndako yebiso eloko moko omoni soki nga na leki na media ezanga te na biso bangunza tolukaka te tolukaka lokumu te bakosi bango na makambo ebele awa ba maladi ya lukuta ki ba marabu bengi ba yebisi sala bango ba makambo ya makambo bazo sala bango eza yango ya bien te eza ya mabe sikoyo batu nga na salisi balobi te ngunza papi leka na media biso tomoni oyo yo sali kati na biso ba maladi ebele oyo nga na salisi bapesi ba témoignage na chaîne mususu na pesa ki na landaki na nini awa na YouTube bazo pesa témoignage sikoyo bayebisa batu ndenge nini ngai nazali ngunza ndenge naza ngunza boy naza na eloko ya kobanga te na kobanga ne soki bango bancetre na ngai pe bakulu na ngai bapesi ngai punition soki ngai nazo sala musala ya malamu te pa na bango na nzela na bango soki bapesi nga punition peut-être na kobanga bango à part bango bancetre na nga bakulu na ngai papa Simon Kimbangu mama Kipavita mama Dona Beatrice mama Zinga Diangola oyo bino bozo banga ko poussa na pembe na bango même na bakonza mboka bazo reconnaître même bango te bakoma pe ba poussa na pembeni ya batu oyo basolola batu na bituna batu to kokuta na bango ndenge nini poto zo solution na mboka poso mboka zo ma solution te. Ok, voilà, Ngunza papi, tu comme dans ce cas émission la biso mot de la fin, ceux qui batu pour ça contacter yo, tu dis que témoignage des ali même le téléphone, numéro de téléphone et mettre papier affiché wana, mot de la fin kozani. Ceux qui ba pesa ki ceux qui zo luka porte-monnaie magique ezalaka te. Ngai na kopesa yo explication soko bengi ngai na expliquer yo tala code ya yeyo code ya mbete boye biango na ebite so boye biango yango yo yango nde bango ba lobaki eza porte-monnaie magique mais eza na yo eza na nga eza dans toute l'Afrique mutu nyo surtout azana ngo mais mutu oyo akosaila yango et bon kutu faut ba lakisa ye nzela lolenge ngai ba lakisa ki ngai ngape lolenge pe na ko lakisa ko bon kutu nkuta zo wana eza biloko na ngai wana eza secret na ngai ezali secret na ngai soki yo poussa ni pembe na ngai ndenge na expliquer pour na kodia mbeti na ko expliquer signification ya kodia ya nini kutwa sowa po ezana yo papa journaliste même yo ezana yo
Moi si na yo zana na ndako azana ngo. Même bato bazana biso na sima kuna. Sima ya télévision. Bazana ngo na sima caméra bazana ngo. Je wa kunda ozala kudini. Kutozoa. Ozala ko la sima caméra jira. Ngunza Papi, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. C'était votre humble serviteur Dadi Mukwaya. Je dis un grand merci à la servante de Maman Tiffany Mokwa. Je vous ai dit na caméra. Bon voilà te télé misama boko na bango ni to kamona na bango. Spectacle exacté. Biso to saka na spectacle. Yo sala no sa. Te wana te. Mais la biga ta caméra mena ko to fongole miso mo na tankutu wana. Soki olobi ke na fongolo miso pesi na caméraman. te yo. Te nga pour ça caméraman. Gira. Papa, makam nazo loba po ondima. Yaka na fongolo miso pona laksa yo ke. Te to mo la maboko. Biloko oyo nazo loba na bino ke za yango. To moli maboko. Mais bozo ndima te. To moli maboko. On est toujours le bara. Bozananga, bafwa. Bachala, vite à Mikole. On se retrouve à la prochaine. Bye bye maître. Et Ngunza Papi. Merci beaucoup. Bye. Aza mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangana Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Bana kitoko koma mokondima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo ya yo bolingo ebateli le Nazareth lipamboli oyo emonanaka te mpeni mama kandelobi kolapie mapapu masope mafuta tokokisitana elongo na Nzambe oyo babenga na makomi aza mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangana Nzambe ya le Nazarien.